MJTV Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata Vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Analyse populaire au Tozarawana pour analyser les binômes Makambuna Ndenge Kaka et Zalaka aujourd'hui. Dani Timanga va faire cette analyse, on doit parler de Ferregola, Jésus des Nuances, Moukwantombolo, Torobetano Masolo et Ferregola, toujours stade, et Kolobisa Batu stade, et la polémique, les 24 yango. Et comment ça on dirait Bamboarion, bah mission comment on appelle Bamboarion. Et comment ça bango moi monter ma passe, et comment ça bango moi Bikende Bizonga Trolobelango nakati ya plateau na biso. Là je tiens à dire merci comme ça derrière ces beaux caméras. Là je vois directement Olivier Lowango, papa na Jérémy. Angaye, mon ami, malgré pas si à Obilelo, à Kokapete Kovanda na Palin. Asara Moussala, malgré Jérémy, Moutazana Bisso, Esther, peut toujours à ton âme, tu continuer toujours au là parce que Bissonde tout ça batatana yo. Et puis je dis directement merci comme ça à une femme, à une très grande cœur. Là je vois Mami, la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza pour ses beaux gestes. Et pas il y a Olivier Lowango et ça lui pénale bien. Balobi ezarande boye na kati ya chaîne donc maman akolila na caméraman na ye Olivier Lowango na ndenge abungisi mwana na ye. On doit parler de Ferregola, Jésus des Nuances parce que vous allez dire Dani Timanga toyebara muntu so azana lié moko public et sengaka tia batu micro boy non lelo to memeli bango analyse na balolenge mususu Dani Timanga ye moko na plateau ye moko na terrain Akolobela, Ferregola, Jésus des Nuances, Moukwantombolo, pour un concert, il y a le 24. Fidèle ami internaute, concert, il y a Ferregola le 24, et ça déjà concert Oyo, et ça qui signe, parce que tout le monde, les bandes, les warriors, ils sont mobilisés. Et les Gaulois plutôt. Les Gaulois, ils sont mobilisés, tout le monde, pasteur, l'été, il y a candidat de prix. Turquie a sangisi ba Gaulois na ba Gauloise oyo baza ko soutenir Ferregola to moni na ba image ya ba mama mususu na poto na ba ndeko mususu balobi concert ya le 24 bakoya stade et puis stade wana bango bakoya po misusu de ba ko futa ba billet to moni na Turquie na mindele basangani fidèle ami internaute pour na concert kaka ya Ferregola. Basangani pona nini? Est-ce que eza stratégie oyo ba artiste ba komi nango pona ko sala plein ba komi pe ko luka ke bazala na ba fanatique moko boye ya ba mboka na ba mboka? Est-ce que manière oyo ezali pona ko zongisa musique na biso na standing moko ndenge ezalaki to bande ko mona ba artiste musicien na biso ko kende ko beta na Europe wana o ezu pe temps. Oh, bah musicien bah bête à l'issouté. Tout comme on a déjà bah jeune garçon y a Paris bah jeune y a bamboka na bamboka bah comme ils ont la derrière bah artiste. Est-ce que les locaux y salamaka pour na bah combattant? Est-ce que bah Coca-Cola on a l'issou bana na bangwana parce que bana na bango bah comprendre
eloko nini oyo eza kosala na musique na biso. Nous espérons après ba concert au ba artiste bakobeta na Congo babima pe libanda bakende kobeta libanda. Artiste Frère Gola, Jésus de Nuance. Stade de martyr, quand on est bino, est bel et bien confirmé. C'est pour ce 24 juin Oyo, Frère Gola concert et Kozanakati ya stade. Ba mobilisation est au Salama. Na Kinshasa kutu n'en parlons pas. Au mona ke bana changu basangani basali réunion biso to ko soutenir artiste na biso Frère Gola. Au moni côté mususu wapi bandal oyo batu mususu balobaki ke Frère Gola azalaka na ba fanatique na bandal été. Bandal ezalaka beaucoup plus artiste X. Mais tout le monde bana bandal bako sangana pona ko sala ba réunion. Nanu to komi le 24 juin. Tout ça on a janvier. Mais au moment que Kotoyo Maboke Sangani, Koto Maboke Sangani, c'est pour seulement soutenir l'artiste qui est Frère Gola Jésus de Nuance Mukwantombolo. Nalo bana Congo. Soto soutenir ba artiste na bisoté. Banani nde mususu il faut pas soutenir ba artiste wana. Banane. Misou balobi que na poto na landeki ba émission moko ba maman Misou balobi biso to ya kakate pour faire Gola ça la plein tozo ya ne poto yoka la bonne musique. Mais côté plein déjà faire Gola ça plein hein? Côté plein. Na elo mo esekisi nga Nathalie na réseaux sociaux Olivier Lowango ba internaute yora batu ba obi batu déjà ba komi kolala na stade pona kozela kaka concert il y a le 24 juin. Batu ba komi kolala na stade na janvier. Pona kozela concert il y a le 24 juin, il y a Frère Gola. Est-ce que tout ça se comprendre non? Comment les artistes congolais bakomi koluka kozongi sa musique na biso na batela maman et puis to lobela nanu makambo salami kaka après sortie ya Bizorbi ya Frère Gola. Bizorbi Frère Gola memi biso likolo makasi kande bo mona to tia clip wana na komo mona bana misusu na ba Londres na ba États-Unis ba komo sala challenge Bizorbi. Na komi komona ba artiste ba danseuse mususu ata ya Fabregas. Ba robina Bizorbi. Allez-y comprendre Frère Gola Jésus de Nuance akomema musique congolais pe wapi. Ebele to bungisaki bon sens ya rumba. Je viens de comprendre pourquoi Frère Gola Jésus de Nuance Mukwantombolo loba nanzembo na ya prisonnement alobi que quand le chant n'est pas là, le souris danse. Mais quand le chant est là, souris obi maliso libanda te. On dirait chat le roi Zawana ba artiste mususu bako koka koyemba lisusu te. Ekomi ka banzembo moko ya bato akala nani oh yembande. Tikela biso baje ya kokosa Teresa isu makamba kokosa te. O nani oko yemba nani. Fidèle ami internaute à part wana totali Frère Gola abimisi banzembo mususu oyo lelo soko tali ata na ba terrain na ba terrasse na biso oko sentir lorsque l'artiste a koyemba oyoki na thème o artiste a employé oyoki nini o artiste a pesi et pas ya public na ye et puis batu balobi Frère Gola concert na ye ya stade eza pona ko sepelisa ba wari ba Gaulois comme on zo yelanga mengi boende na okata on montage eza pona ko sepelisa ba
Gaulois na ba Gauloise na ba gladiateur. Ba wangila ba kolela. Parce que ba wangila quelque part au pasteur lité ya kanda kuta loba bi azala kuna azwaka chance ya ko voyager té. Mais aye alobeli fait rigola kaka pendant un mois maman voyage. Tande ba yambi muté pa ya ba mindele. Oh monake pasteur lité ya kanda c'est kazaki pe aimé. Mon dirait ba ngaba étouffé étoile na ye. Pona ko mona ba comédien mususu ba commencer la ba émission pona ko taquer pasteur lité ya kanda. Mais so muta lo ba vérité moko boye na musique totika ya lo ba vérité. Faire entre faire Gola et l'autre là, il y a pas match. Pourquoi seulement évangéliste Carlito Lasta? Papa la biso ayembaka Olivier Loango. Carlito ayembanze monini. Hein? Talamwana na pate voilà. Oh ayembela biso. Talamwana na pate na yawe. Si on a ndenga mokili. Hein? Ah tokei. Au monde que vous avez papa Carlito te Olivier Loango. Vous avez caméraman vraiment. Hein? Ah vraiment. Totalement papa la biso Carlito. Oh yo ti lelo na monde musical ya Congo et réclameraye. Bon, to yembite Olivier pas bosser nango parce que yé déjà commandé Moussala Nzambe. On a raison. Mais à sali choix na yé pour na koloba ke mungongo na yé côté musique oyo ya rumba ya mokili atikela ngo faire rigola. So lingi boya na preuve faire à côté à yembi yo po côté o yembi. Et puis likambu ya musique ya autotune oyo. Oh akota ka yemba ka bateli nini? Pourquoi les artistes en ce moment misu ba komi pe bongo? Mais faire rigola akoyemba kaka yemoko. Msou ba vient na biso akala ba komo yemba na autotune parce que ba voix na bango ba koli tondeni. Faire rigole à Jésus de Nuance Moukwantombolo, fidèle ami internaute, je vous le dis. Concert, il y a stade de Marty. Batoumoussou, il y a déjà au stade en janvier. Pour baser la concert, il y a le 24 juin. Barzakola Anganzambe. Faire rigole à Jésus de Nuance Moukwantombolo, pas Zouria, Motoyambo. Alors, déjà, banda musique au Liboso na bango. Abeta Liboso na bango. Le roi Bania Basakala moi mouké aboakeli bango ka bizorbi na terrain. Bizorbi serait bêti au moni batu batelem. Et puis pourquoi faire rigola ayembi si ba animateur était na bizorbi? Parce que comment ça la débat. On fait rigola yemo quoi animer na bizorbi wana il fallait qu'il kasi ba animateur ba animer. Atali si caractère Azali musicien complet. Soka bien animé, à quoi animé. Soka bien yemba, côté on a coûté comme mécanote. Pour la carte, c'est ça, pour ça, on a yoka madilou, fait rigoler ça. On a yoka papa la biso taboulé, fait rigoler ça. Parce que tu vas comparer fait rigoler avec quel genre d'artiste, ou à koki koyemba nzembo, il y a madilou bien. Yazou les maillots, on n'a pas commis qu'on réclamait, et là on a eu, oh, tokenaki na mai na nani we Zulema yoka bora Zulema expliqué en clair na balle de maths ke bor wana ezala bor na ye abanda ko yemba ngo na ba concert banda kala sikoyo badongolo misu batali boye o le sopa biso te to yemba ngo te mais to loba yango lo kwa histoire entre Zulema avec l'artiste Nani ndaza kolo eloko wana. Allez-y comprendre. Concert il y a le 24 juin bagolois na bagoloise nyonso toujours ezaka na terme ya ba mobilisation stade wana il faut ça la plein à craquer. Pour moitié déjà ya Kinshasa sombi billet ya stade. Et puis pourquoi l'artiste fait rigola? Il a été billet na 5 000 francs congolais. Pourquoi? Ba misu to moni ba beti ba concert awa au moins 2500 il y a billet. Mais si on fait rigola
abi ngai billet fois à 5000 francs pour na la kisake na pazuria na moto yambo eh ba koti mai ba komela mai toujours mai na mai na ko inviter bino boya ko yoka ba bonne musique o nga ivoirien o nga togolais o nga nani bokomi de ko yeba lingala parce que to baki lingala il faut mboka nyonso atozaka américain il faut yeba lingala parce que lingala est la plus belle langue du monde et le bas artiste moko bo le bas bongo artiste moko bo artiste moko ya Congo pe akale munene biso sko to boya ko tanga ba komba ba artiste na mona mbwangila mo aza pembele otaka bo ba mbwangila nde mtu baloba ngo lingala est la plus belle langue du monde entier. Cela veut dire lingala il fait le bama en France. Et puis après concert il y a fait rigola oyoka lingala na ba mindele ba comme lo bango très bien. Oh to vana to za mindele to za kala mboka bato tiriki bango wana déjà avec pasteur Lité ya Kanda. Au moni penake bana na bango ya mindele bakoloba. Bako sa magam. L'artiste je te vis. Maxi. Fidèle ami internaute, stade il y a fait rigola. Moko batu mususu ba kontremole ma ba olinga ba ya mais ba ko kango pété. Stade de 5000. VIP fait rigola amemi batu likolo. Bango batia soki $200. Fait rigola té VIP $500. Na ebité. Fait rigola concert ya stade VIP hôtel $500 na VIP. Mais ba artiste musu batiaki ba 200 ba 150 misu kutu ba yaki wana stade da bango babi côté ya VIP batu ba côté na bango fele. Héritier meki ka boye. Bon héritier pour nini atondi ce stade té pour akoma ko kende na ngambo l'autre là. Il fallait comprendre que ne balobaka ke noko ya bana wengeza ka faire gola. Jésus de Niance muko antombolo. Baluba bakoma benga ebongo. Muko antombolo. Bimisela nga rumba oyo kokana na ya faire gola. Tota koyemba. Koyemba ndeza na problème. Tous les artistes congolais chantent bien. Tala depuis qui pomba. Sans kaka ya ko reconnaître faire gola. Ye wana mpifo. Depuis que comme ils sont tiennent na barbo yo kimba mo makele la bien. Mais si on tali petit artiste moi azarana lemba boy abota mon dirait ndundu raté comment yana Olivier le wango yebeta ya komika mutu moko abetela biso ba décaler mais liboso le rabimaki azaki na moi schéma bien moi rumba si on place la belle ya kenda problème est ce qu'on a la belle wana totanga ba kombo la bango Olivier yo tangi kombo na artiste moko koma robeta na ekara tout décalé na décalé. Tu habites to benga DJ Rafati ya Congo. Bon, ils a faute na été. Peut-être place à côté na la belle Azali, baza ko diriger bongo. Parce que na yo pesa Kofi raison, aza posa ba koko. Tangela nga kombo ya musicien yo bimisa na Congo. Mais fait rigolo romona, ta fait rigolo bimisa ko tu musicien mo ya mukuse boy. Oyebi komona ya loose. Ya loose. Inous aramukusa. Patron ya jeté. Ana mapangu na ye. Et puis a libre na makamba osala. Otaliboye ba marque rouge, guitariste. Ayebana. Otaliboye omoni ba Mati de Gaulle. Omoni banani. Combo ya artiste na bino ya orchestre na bino nani. Mbwario moko opesa biso combo ya artiste la bango azate. Po ba yebite bango ba bara nini. Biso orchestre na biso wana groupe d'accompagnement na biso po bango po orchestre te. Po ba koma na société te. Akaka groupe d'accompagnement. Kofi afandi bo atala bi non. Ona otika mwana nde amabe na aposa bakoko. Ka Kofi nda lobi aza aposa bakoko. O mwana komo loba o nga azu disque d'or. Est-ce que Kofi Olomide a ici disque d'or il y a 2008 certifié aussi. Et puis abi oh ya ye muta pesa ngo tata. Oh wana muta pesa mwana bon, allez-y comprendre. Yo zala mwana ya Kofi
tata moyen certifié oyo eza te mwana ya mutu wana nde fois certifié mpo oza mwana tata koya ndeni Frère Egola Pazuria stade de martyr fidèle ami internaute je vous le dis et comme ça la moi makelele na Kinshasa oh Frère Egola akobeta te oh yekutu oh biso okena stade na directeur technique ya stade abi Frère Egola déjà a fouti mbongo na ye mais en ce moment na stade tozoti kan bino non ba journaliste boya ko sa ba émission pour na faire awate parce que tozana on arrivé ya papa wa Roma parce que jour biso okena kale to sa émission wana on a dit payer quelque chose na ba sécurité wana mais babi après kaka pape mon gars pape soit asili ici merci Olivier Lowango sanga déjà sin pape ka ndenga oya lelo soit asili ici ka kuna stade balongoli podium na wana na ebisa yo stade wana ekokoma mopepe ya mabe parce que l'esprit de Frère Egola Pazuria et evanda wana il faut contrer milimo nyonso oyo eleka wana hein. On était là pour parler de Frère Egola Pazuria Moto Yambo. Nous seulement to soutenir ba artiste na biso. To soutenir so esali pe artiste yanga mubwa obeta. To roya to lobela yi. Ndenge to senga na ba congolais nyonso venez soutenir l'artiste et puis boya ko yoka banzembo musique. Et puis Frère Egola obi jour wana akoyemba dessert en Christ. Akoyemba sœur na biso Marie Misam akoyemba isu nani Lor Mbongwa akoyemba ka bango wana pour ne pas citer d'autres et ça appela bosenge nzemba mutu ngingani et puis Frère Egola bien ça la surprise moko akoyemba pe banzembo ya pasteur Moïse Mbi parce que le rôle de pasteur Moïse Mbi ayamba qui est bien retour na ye na cité Bethel to yebite. Merci beaucoup à Olivier Lowango derrière ces beaux caméras et merci beaucoup à Papa Micha de Paris et puis merci beaucoup à Ronnie Bessial notre rappeur Balobi Ope Kalamingi peut-être au Bandarosa la analyse populaire na Kalamingi peut-être au Bandarosa la analyse il y a frère Nabiso il y a sa frère en Christ hein? Kevin Bravo Mwanza Kevin Bravo Wanza voilà. Il y a sa frère en Christ, chaîne Naye Ezali, Authentique TV, chaîne YouTube Naye, place personne Bokei, pour découvrir Banzembo ya frère Nabiso wana. Yepeka mungongo ndenge moko na Frère Egola. Otali bo Ronnie Bessial azako rapper mais au sentir au bimisa mungongo moko logo aka Frère Egola. Ah Kinshasa Congo tozara béni otali bo ba maître Gims, otali bo et puis ton contrat bango kaka. Papa Roma aye akende asili sa makamuna ye ah et ça peut bien pour Frère Egola nga laver moi stade abimisa moi bakindoki moko etsamaki wana siko to tikela ngo charge à papa wa Roma papa longola mbamo makambo basalaki to komboli terrain to faire oyaka le 24 et puis stade tozo senga Frère Egola toza ko senga yo il faut ba TV wana minene eta m'appelle libanda. Parce que nous avons la batu bako za ti libande za problème sérieux. Parce que biso to za posé étouffement te batu ba kufate. Na kati stade et aux 80 000 personnes to ko respecter. Mais libanda siko par rapport à batu hein. Beaucoup na le roi ba tonga faire au moni ba libanda wana côté ba tara moi ba terrasse ba nini moi ba écran géant on est minene hein. Et ça za la wana pour ba vivre hein? Musique. Et puis, il y a un concert historique. Quant à moi, Dani Timanga, je dis merci à Bino Nyonso pour payer sa confiance. Continuez toujours de s'abonner comme ça dans votre chaîne. Les Gaulois, Gauloises, gladiateurs, il y a Bino Yango. Namona nan ba abonnement na Bino. Boy bindenga Bino to salara parce que ce émission ici liboy n'a pas JP directement et ça a moi quelque chose de bien. Bon côté, bye bye. MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment beau s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata
Zapata, MGTV, Samara, Golima Zapata, Mami, Wanza, Yoga, Mami, Wanza. Dani Timanga, vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche, droite, à la table, pantalon, quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.